Kaka François asengi na bilenge kotonga lobi ya sika na kokeba na tribalisme to bokwani na kotalaka kabila ya moko to mosusu mpe kotelemela kanyaka na ekolo Congo Démocratique. Atalisi yango na elembo ya misapi mya loboko. Kanyaka te, biso nyonso toloba kanyaka te. Komiti kate kolonga na mabe. Nakanisi lisusu litatoli ya elenge lokola bino Floribert Bwananjui abomamaka ekokisi bongo bambula 15 azalaki bobele na mbula 26. Abomamaki pona kopekisa kokota ya biloko ya kolia ya kobeba oyo ekokaki komema bokono na nzoto ya bana mboka. Akokaki pe kotika bilei yango kokota moto kote alingaki koyeba pe alingaki azwa misolo kasi azalaki moklisto abondelaki mpe abanzaki basusu mpe aponi kozala sembo. Bayike na bilenge bazwi mokano kolanda malongi ya papa na koboya kanyaka na ntina ya kotonga ekolo ya malamu bangonde bazali lobi ya mboka. Oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai elingi kolakisa honnêteté. Honnêteté oyo ezali le contraire ya corruption. Donc corruption toboyi abi tozala honnête na nyonso biso ba jeune surtout na année oyo mutu aye na enveloppe aye na eloko nyonso yo zala honnête sala choix na yo ndenge sengele. Kanyaka topi corruption yango bene ezali à la base eza vraiment makasi ekoti vuma boti pena misisa yango wana lokola apapa te biso esengeli na biso toyeba ko bloquer système wana biso tanke ba jeune o tozali avenir ya lobby toyeba ko boyikote to pe ko boya système wana na ko sala ezali ba valeur abengaki vraiment biso poasola na biso tanke ba jeune alax biso réalité des humains et atalax biso avenir na biso pour devenir meilleur dans notre avenir alax biso ndenge akubika lakisi honnêteté aboyi corruption surtout pour les dirigeants ba kozala motema ya bomoto po bakama malamu bato bazali kokama biso ba peuple na bango ba éviter corruption balinga mingi réconciliation sama. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, VOA Afrique Kinshasa.